kosalela mbongo ya kredi na yo te mpo na makambo mosusu kolinga kozwa kredi ya mibale te mpo na kozongisa oyo ya liboso mpe zala garant kaka na mutu oyo ozali na ye confiance. Na nsima ya mikolo misato ya botie monkoloto na kontra na ye ya kredi, Matondo ayambi SMS mpo na koyebisa ye ete mbongo ekomi na konti na ye. Apesi sango na mwasi na ye mpe akei kozwa yango na distributeur ya penepene ya ndako na bango. Abengi architecte na ye mpo aya kozwa ndambo ya mbongo mpo na kobanda misala. Kozonga na ye na ndako, akuti mwasi na ye eyenga azali kolela. Mama na ye akufi. Likambo liye likwei na ntango ya mabe, kasi asengeli kokonda bokilo na ye. Mbongo ya baimprévu na kese na bango ya libota ekokoka te. Na yango, Matondo alongoli ndambo ya mbongo ya kredi oyo azwaki na bank, kasi ayebi ete ekopesa ye nkokoso na misala ya kotonga ndako. Poso moko liboso ya bozongisi tranche ya liboso ya kredi, Matondo na eyenga bamoni ete bakokoka kozongisa mbongo yango nyonso te mpo dépense basalaki na ntango bazwaki matanga ebebisi projet na bango, kasi baboyi kozwa kredi ya mibale mpo bazongisa ya liboso. Matondo abengi moninga na ye muyomba mpo ayebisa ye nkokoso oyo azali na yango mpo ye nde azali garant ya kredi na bango. Mpe lokola ayebi ete esengeli kotosa lolenge ya kozongisa misolo ya bank, azali oblige ya kobakisa mbongo ezangi, soki te ye na moninga na ye bakozala mal kote na bank bango nyonso mibale. Muyomba andimi kosala sacrifice wana ya kosonga moninga na ye Matondo, kasi akozala oblige abimisa mbongo na epargne na ye atako ebongisamaki bongo te. Na mbongo oyo muyomba abakiseli Matondo esali ete monta ekoka mpona kofuta tranche ya liboso, motema na ye ekiti mpe abengi muyomba mpona kopesa ye sango ya esengo. Lobi na yango, Matondo akei na boutique ya quartier oyo ezali mpe agent ya bank mpona kotika mbongo ya première tranche ya remboursement ya kredi. Bank etindeli Matondo SMS mpona koyebisa ye ete mbongo ekomi, motema na ye ekiti lokola akokisi engagement azwaki na bank. Mpe misala ya botongi ndako na bango ezali kotambola malamu. Salela mbongo ya kredi na yo kaka mpona likambo ozwelaki yango. Kozwa kredi ya mibale te mpona kofuta oyo ya liboso. Mpe zala garant kaka ya moto oyo ozali na ye confiance penza. Message oyo epesameli bino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu mpona lobi ezala malamu.